bandeko na nga masolo mosusu nazwaka. Non, franchement, il y a des gens vraiment, comme on dit, baza ba numéro. Nayebi te soki eza blague, boyebisa nga na ba commentaire, mais moi j'étais mort de rire. Ayesinga muna, mwasi na nga asalaka nga bakanayi. Asalaka nga bakanayi nayeba te pourquoi. Mpona nini biso, mpona nini bino, basi ya poto, bokoma kosala mibali na biso, mibali na bino bakanayi. Mpona nini muna, pourquoi? Yebisa nga. Naza na besoin vraiment ou éclaircir lanterne oyo. Nabi mwasi na nga azala soki na asengi ye na posa na ye, akoma koyembela nga nzembo Koffi. Oh mama lobi lelo te. Nzoto eza koye. Oh mon Dieu. Du coup, quand j'écoute ça, je pense à cet auditeur-là. Franchement, Nabi, c'est pas gentil, hein. Mais barabiso mibali to salara, ba misala makasi, letiye, asalaka na bâtiment, aza fatigué, aza na besoin, moi si na masseyer, aza na besoin vraiment, moi si na détendre ye, l'atmosphère, aza juste na besoin de se retrouver, na maboka moi si na ye. Moi, si nazuta l'année ba théâtre, azane na téléphone, na ba camarade, pour nanine. Biso to bimi libanda, oh biso mibali mabe. Vraiment. Mouna, qu'est-ce que je dois faire? Ah, papa nanga. Oui, ça va commentaire, bah yaya, qu'est-ce que vous en pensez? Naba ndeko basi. C'est vrai que basi misusu, bazalaka vraiment un peu absente. Ceux qui mobali, yazo senga, ça n'a besoin de moi sinaï. Mais ils appellent basi misusu pe basala rappel nyonso. Et bino ba papa nanga bozaka ba reconnaissante. Donc ils allaient un peu revers, hein. Voilà, c'est un paradoxe pour nanga. Voilà, basi a bien baza, mais baza na mibala mabe. Mibali pe a bien baza, mais ça peut-être na basi ou bazo correspondre na bangote. Donc vraiment yango wana ndeko. Comme il na kaoyo. Il faut que solo là, toujours dialogue, au solo toujours na papa na maman. Franchement, on a évité l'oni na koupesa. Nous voilà, ndeko mobali. Zala na patience, hein? Zala na patience, hein? Comme dit Koffi, Zala na patience. Tant suspect, maman a fatigué. Tant suspect, a vraiment fatigué. Et laisse le temps au temps. Et c'est un droit nao parce que ça marié. Aza moi si nao. C'est un droit nao. On est un droit nao. Ça peut moi si nao, peut droit. Voilà, donc il faut réfléchir comme ça. Il faut à la bonne couple. Bah couple, il faut que baby ça peut droit à couple. C'est important, ma déconanga. Peu ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez?